Famille nalandi ya Gabi, nalandi ya Gabi, en tout cas son obi nalandi émission mobimba ya Gabi asalaki c'est que na kosi. Nalandi ba partie ya émission kande ba kataka na réseaux sociaux, nalandi makambu tu ya Gabi alobi. Na otela bino na balancer yango poto to le katoko ma musika. Ya Gabi. Lelo boye koloba, lelo yeko pekisa ba comédien boti kopelisa moto, ba comédien, bosala boye, ba comédien, mais n'est-ce pas que na bato ba pelisa moto pe kombono peza na kati? N'est-ce pas que na bato ba pelisa moto, kombono peza na kati? Ba comédien, bino tout. Bwandenge moko. Kota la part ya Gabi ozoloba, ozwa peka part a silati. Ozwa peka part a sila, ozwa part a Belvita. Ozwa part a Belvita. Pona otala bangambo yo lobi kuna, ozwi peka part a sila. Oyende kotake bandeko na bino ans, na la duchesse, na ba 2 minutes, oyende kotake bango, oyende ko attaquer bango toloba. Boza vrai bino nyonso. So boza la vrai et ozala bien. Malobo ya Gabi alobi pona appel ya bobo. Pona appel aussi la lobaki, pona makambo aussi la lobaki pona bobo. Mais pour ni bozo ya oboya o bobo alobi. Ngana omi tuna kaka. Pona nini bozo ya koboya oyo bobo manoka alobi. Bobo manoka ya kolobaka o ya yebi. Bobo yi version bobo poani. Po lelo bokomi ko bime bele. Ce qui est vrai que muto abenga ki bo enani sila ezaki Belvi. Oui, Belvi atale par na e. Toke pai tozonge pai. Na tournage. To vandi toza bloqué. Na ozela mutu moko. Mutu wana falaya. E na bengi ndeko na nga musu pona yeba. Nani azoya ozo tourner bandi déjà tournage jour à liboso pona na fortifier ye kande zalaka. Ndeko na nga yebisinga kutu nde na abwe na ozela bobo. Mais directement nga fona benga bobo na loba bobo nga pe na ozelo koto kuna pe ba ozelo. Ce que ça na conteste wana to ke no ke Belvi abenga ki Belvi la raison. Na raison. Ce que ça ke ye penza benga ki na raison. Mais peut-être abenga ki bobo pona otuna bobo bobo ndenge nini kuna pe ba ozelo nga pe koto na ozelo ko manager ndenge nini. Quant à bobo yenda yeba nini oya koki ko manager. Ya Gabi olobi yango pe na émission très bien ke na kala bozala osala bongo. Mais na likambo mutu aza vrai hypocrite to ndima ke c'est si là. Bozo koka ko accepter vérité wana te poani. Vérité que non, si l'andem taza hypocrite na affaire oyo, poani bozo ko accepter ngote. Pourtant aussi la monaki que non, Belvinda bengi ye, po bolobi eza to melela ngo bondo te bino nde boyaki nango bolobi keza Belvi. Bolobaki yango. Tangu sila ye moko aye atangi kombo te, ba chroniqueur ba pro sila ba bimi balobi batangi kombo a Belvi. Tolobani. Maintenant soki tangu sila monike bobo alingaki ya appel oya yambi directement bobo abengi ye. Il fallait ameka ko comprendre soki azalaki hypocrite te. Soki azalaki na problème na muninga te, il fallait benga muni bobo abaki na nga koya mais tala bengi nga lisusu alobi akoya te. S'il a vivra na hypocrisie, même vers bobo vivra na hypocrisie. Soki eza ndenge na bino ba comédien ke bobanda ko sala ozambonga batu 4 5 6 oyo osali awa. Manque à compréhension, eza manque à compréhension. Compréhension eza quitté. Mais jamais ko kangela mutu kanda okomisi pe ennemi na yo kaka likola compréhension. Soki tobito ke na ngona affaire a bobo. Soki zaki ke incompréhension moke kotaki et ça là que binemi kota et bon siko tant pasteur Jean-Paul Mayata
abengaka Sila, abengaka Belvi, abengaka bango nyonso. Pwani Belvi ayaka Sila ayaka te. So Belvi kanda zaka motema mabe, selon malobo elobama na réseaux sociaux, selon Babakouk, so Belvi kanda zaka motema mabe, so Belvi kanda lingaka cheka Sila. Pona nini tant pasteur de Jean-Paul Mayata abenga ki bango baya peut-être balinga ba mettre fin na dossier wana. Monsieur Lingozala, les jours où on a des balinga ba mettre fin, les jours où on a des dossiers on est linga que Sila. Les jours où on a des peut-être balinga ba loba na pe ba sololi, ba nungu nungu pe to ka na internet et Sili nango to kangi dossier wana. Pona ni Sila ya kité. Pasteur Jean-Paul Mayata aloba na émission et aloba ki na vidéo wana aloba ki ke non ndeko Sila yete po aza na mwa ba peshima moko boye. Azaki mukolo. Ezaki manière ya kobomba likambo yango aboye bima mabe. Mais Sila ye koya lobi ngana na boya ki kozala hypocrisie yango na lobaki na koya te na boya ki kolakisa hypocrisie na boya ki na ya nazala na laksa lokwa na ye par hypocrisie yende mutaza mabe. Pour la place wana babande koluka te muto aya na hypocrisie. Mais babande koluka ke ba comédien ba ya to sokola mitema poto tambola lisusu. Ezaki likambo ko sokola mitema. Mais si alobaki on émission na ye moko asalaki wana. Alobaki on ke aboyaki na nga na boyina jouer na hypocrisie. Na mona ki na koya na ngate po so na ye na ko jouer na hypocrisie azaki na kanda o na motema ne o ya bombango o esema lelo. Tout la vérité. Maintenant, tant boya ba comédien, to bongisa boye ba comédien. Bino poni bozo viser ka ba comédien poto ya mibali. Pona nini na mutu na bino komi kaka nani Ansiluzolo la duchesse 2 minutes. Non. Baza batu ba imposer respect na bandenge na bango. Tangu koto batu ba yaka lo bato lo bate ezala problème. Tant kung fu aucho leka na émission lobi jakisha aucho leka lobi ezaki problème. Ezaki problème te. Mais soki kaka bango kuna balobi ekomi o baza bato a Belvi. Non na mona 2 minutes na Belvi te na yebite so bino bomona. Baza ko imposer respect na bandenge na bango. Bafinga matro epa ya babona ngo ya bino epa ya bafanya ngo ya bino. Bafinga matro. Bafani na bino moko kutu lelo bazongisi ba chroniqueur na bino sima. To mona ngo to yoka ngo makambo ezoleka kuna to yebi ngo mezaka poto lingana biso fala to ate. Eza makambo na bino ya secret. Vous pensez que ba audio na to na ngote? Ba audio ezobomba makuna. Peut-être peut toi nango. Mais eza makambo na biso te. On n'est pas là pour te salir batou. Mutu na mutu asala travail na ye, mutu na mutu asala musala na ye. Mais même ba chroniqueur na bino, ba communicateur na bino, baza fatigué. Na ba comportement na bino, bo fingara même bango, bo balukela ka même bango moko. Bango mo ba komi ko benga bino ba toxique. Biso to na bino ke boza ba fan toxique. Ba chroniqueur na bino ba komi ko benga bino toxique. Bolingi ko finga. Boza ona pour insulter tout le monde. Boza na facilité ya ko finga batu nyonso. Maintenant lelo soki batu ebele ba pesi Sila Mukongo. Bino bokoya ko déclarer, bino bokoya ko loba. Non. Ya Gabi, yo moko pozo se retrouver na kati. Opesi conseil au lobby, c'est pas mauvais. Mais yo moko pozo se retrouver na kati. Po yo po pelisa pe moto ebele. Yo po pelisa pe moto. Dossier Sila na Belvi, ba moto, ba tebele ba pelisa ba moto na kati. Oya kangaka Gatibi photo na Belvi akela kisasi les aki na Mama Teresa sala ki empoigné. Akangaki photo pona nini? Po Sila sepela beta maboko. Non, po Sila silika. Asala ki on po Sila silika, po Sila sepela te. Bino moko bozo bebisa makamu na bino.
Non, même ba chroniqueur, même ba fan, pour ba comme na niveau au baza, eza bino moko nde mupesa belwana, bino moko ba comédien. Soki bino moko ba comédien bozo kende ko confier ba communicateur, ba chroniqueur. Pour mobetela bango ba secret ya ba vie ya bandeko na bino po ba ya ko finga bango na réseaux sociaux. Ba nani ba créa. Banani bapesa pouvoir na ba fan, bapesi pouvoir na ba communicateur. Ce n'est pas que ça bino moko. Eza bino moko ba comédien. Avant boyo olela na TV, bo banda ko bongisa na bino moko. Bino moko bozana ba mabebele bo sema entre vous. Si réellement séparation ya sila na belle vie et outi na makambu oyo wana sila lobaki ya bobo nga na lobi yango na ndenge na nga selonga sila nda zaki mabe na affaire wana sila nda zaki mabe na affaire wana yenda vivra ki na hypocrisie asalaki hypocrisie pourtant omoni ke nga na problème na mutu te na obenga directement na comprendre te problème olobi na bobo likambu pona moni directement yete toko soigner ngo la miable silimba la moko na ozongo te na bomba ngo na mutema na nga na bombi ngo na kangisi pe mutu anenemi na sali pe yanga na non na vi photos à la reconnaissant quand même nde batu ba communicateur SB ba koma mutu pa ko linga pa bimisio me ye moko azo combattre non on les a combattu. Ezaki likambo ya incompréhension. Compréhension ezala quitté. Ce qui est vrai que non appel wana nde bino mo bozol ba kezaki Bellevue pour biso tozana ba preuve que c'était Bellevue. Ce qui est bon nde bino bolande koloba boz ezaki incompréhension. Si la zaki na compréhension te. Tant pasteur de la foi akenda ko luka mama Bellevue solina mama Bellevue azaka na problème na sila te akia solina sila lobi azaka na problème na Bellevue te mais na problème aussi la yeko bimisa après quelque temps ayo bimisa ngona émission e utaki wapi kwa lobaka azaka na problème na Bellevue ta lobango pa pasteur Jean-Paul Mayata malgré boya kikoya mabe ya ba comédien bo acceptaka vérité te bolingi vérité te attendez na lobi boya bo finginga longba kuna yo sila boboko finganga pona lobi vérité que non c'est longa na moni que sila ndazaki problématique à vivre na hypocrisie même pas ya bobo alakisi bobo hypocrisie pendant beaucoup des années mais alakisi bobo hypocrisie même côté pas ya Bellevue alakisi hypocrisie directement à créer rivalité. Directement na sa hypocrisie a créé rivalité wana. Bo accepter eza bino moko ba comédien. Nga na mona batu ko finga pape lombe awo ya gabi abimaka te ya gabi obimaka te ya gabi na ngai tumba obimaka te tangu bayaka ko finga pape lomba fingami na réseaux sociaux obimaka te obimaka te mpo ya oloba mais soki ezake oye koloba po omoni likambu ya kung fu eye na réseaux sociaux ya paps na bino kung fu na bino eye na réseaux sociaux omoni kete bato bakomi olobela ye par rapport émission asalaki bato bakomi kolobela ye nde directement oye siko po ya kolobela ngo ntango babanda kofinga pape lombe ozalaka wapi olobela ngo te olobela ngo te donc na yo pose oye koloba na olobi no mabe te mais oza pe kaka pour sila oza pour bandeko no pe te bino nyonso baopelisa na bino ka moto donc moto azoya koboma moto aza te bino nyonso baopelisa moto tolanda ya gabi entre bobo et sila basa pe na problème te sila pe na Bellevue basa pe na problème te ezalaki problème ya incompréhension ndenge ezalaka kaka kino ozokende mosala oyebi ke na kobeta awa so na beti awa na kosisa lere boye nde na kosisa koto mpe na kokende kobeta koto tozalaki kosala yango kala namoni kutu sikoyo badoza parceke bato komi opela batension ezalaka bongo moto aye boye ake kobeta koto oyo abi akalkile ere oyo na kokende kobeta mpe boye donc andimi te kote ntango ekomi ke oya benga tiraillement na kobenga e kosala ke akoki lisusu ke na shot wana asali azongi na ye ndako
vraie personne en Rwanda. Ils allaient dire Congo. Mais, dans la vision de Balé, Batika la Kina, on a na tournage, il y a fait un tournage, il y a fait un bégué, pour la ligne à Sali Koui. Et si Kabo Abimaki faux, il y a Rwanda. Mais, par rapport à la calendrier, on a la pour la copie pour les photos au Betty, pour les photos au Betty, au calendrier Kabalère. Donc, je pour moi que ça qui boula. Des sagas qui est pour la Betty, n'a été 14 heures à l'ouvré, à qu'elle soit Betty photo. Ndenge za laka dona kata bande on a besoin de prendre dans faute azati mtu pas bomi mtu azati mtu pas na likamu azati biso ba comédien to tika ko sala makabo to ka to sala ce n'est pas bon to tika makabo to ka to sala eza malamu te ya ko ko bomi sa bande ko na biso OK awa bomi OK côté bomi OK côté bomi ce n'est pas bon ngaga benda za on a trop fier à l'émission et pas il y a Papa Zahir. Comme d'habitude, Papa Zahir a la l'émission à Benga. Dasi boyoki bozila na lukela bino susu mususu boyoka ngo. Totika ko sala makabo to ka to sala ce n'est pas bon. Totika makabo to ka to sala eza malamu te. Ya ko ko bomi sa bande ko na biso, OK awa bomi, OK côté bomi, OK côté bomi, ce n'est pas bon. Là, on a trop fier. Tout le monde a pris 500 € pour appeler ça. Non, non, ça va monter. Nana 500 €. Nana, on va que ce soit 1000 €. Finger dans mon tour, baisser dans mon tour. Non, ça va monter. Donc, ça va lâche. On va ça lâche. Bonsoir. Entre bande on a biso nyonso tu wana commentaire au chaka na bamuti to za bande ko to za famille to ko manate eza compréhension o ekotaka soki bomba ko bomba vérité ngana eko ba vérité ngana ndi vérité eza ba compréhension ekotaka ezala ka ezala mo ezali mo o kuna ba kanisa ndenge na ye ko pe kuna kanisa ndenge na ye do makanisa za ka bongo éparpillé mais la vraie version c'était ça. Totika biloko so ba commenter totika esika ba bazo bunda ole biloko ya ko petisa ole biloko ko calmer situation mais bino boye pona ko taka ba pipi na ba mungwa ce n'est pas bon to ça la problème na problème ko peta kakara likamsupe ko koza ko mtu mopa ina tepa lo bien le bio peso yo ya ko peta pe kakara ata ba lokio na manene na ba chroniqueur beta pe kakara o ko ba pe makamwana kupela ngako tinga komele batu balukinga balobi na oboy balobi na bafingi oboy balobi na oboy na kipete na oseka nanga na seki nanga na bite wala ndeko nanga to bomana te ata ngoki bongo adimisi likambo ezaki na kata motema na ye c'est normal totika biloko wana likaya buweka bola famille te kwanga ekabola famille te eloko boye moni ekabola famille te eza kitoko te botika biloko oyo boexplike biso so bosi okamola bakaleso na bino toyeba parce que bana basi bafandi nie mais bana mibali kade baotya batrouble esika bato mibale baza yango atirema mpona kokotisa kimia mais bato bazoya kotya biso pilipi na mungu bakoya kobakisa biso pilipi na mungu mpo nini mpo bato bazala malamu te wana boyesa soki ekosambela onga na sambela non osambela te parce que ça va bazo bunda yo e ko ja pipi na mungwa bilo ko zo ko waka zo ba makapu boka boku alika boko ko pesa sumote pela makasi koleka eza normal te botika biloko oyo ezo misalo bana nikie misalo bana nikie la kote za kisasa biso soto ata ndenge moko comment mtu ke bapesi ye mbongo ayeba fingaka bato koma moto auti poto bapesi yo mbongo ofingaka moto yo mpe ka mokala ti biso to tozaka bamikala eza bien te entre boko et sila. La famille Nasir nazweli bino temps ya otiela bino ya Gabi biso tout olandi o ya Gabi alobi na nyonso o ya Gabi alobi na nyonso
soana na nyonso ya Gabi alobi. Moi je trouve que bato a trouble, bato basema trouble, bato basala ke lelo likambo yango ekoma boye ezaka bango moko ba comédien, ezaka bango moko ba comédien. Pour en vrai dire sur ezaki ke ya solo c'est que bobo asundola ki na mama Belvi, asundoli mama Belvi, asundoli Sila akenaye, mais ezaki likambo te ko koma kekoto comme rivalité entre mama Belvi na Sila bisala ezaki likambo comme rivalité entre bango te. Mais pour nani Sila zwa kangwa kanga ngo na motema créa pour nani. Pour bazaki batu mo batombokela bobo, soki ezaki bongo bazaki batu mo batombokeli bobo. Batombokeli bobo, mais bobo pona nini boye, pona nini boye, pona nini boye. Non, basala ngote, mais si la bomba kango na motema. Pasteur de la foi mona ke a lire likambo ezo kendeza bien te. Biso tout au mona bangunde baya wana ba comédien tout baya kawana. Peut-être soki muko, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, soki les jours wana si la yaki. Balinga balekisa Sila liboso, balekisi Belvi Kandi liboso, basangisi bango, basolisi bango. Mais si la boya kapo azaki prête ya kosala, dans azaki penako, azaki prête pour asala rivalité na Belvi, tolo babongo. Azaki prête asimaki ke non, na osala rivalité. Asimaki yango. Nande bomona ke koma ki koto ba finga papelombe, koto bata groupe Simba baya baloba, koto bata boye baya baloba, to c'est la ka fanatique te, ki fanatisme te, nga c'est la ki fanatisme te. To c'est la ki fanatisme te. En vrai dire na dossier o muto ama be ceci là. Pour y penza a garda ki asala ki hypocrisie, a garda ki a bomba ki do avanda ki aktango na motema na c'est que Belvinda bengi ya yate. OK, ngana epeto lobana te total. Après comme isko ko travailler lokola a travailler pour a comme lokola do kimbanda ko, ba comme isko ko travailler kimbanda. Mais a bosani ke muto a memaka ye. Ezaki Belvi, c'est normal a benga ye, ce que ezaki Belvi a benga ki c'est normal a benga ye. Pour Belvi a longoli ya memiye. Vous pensez que tant que Belvi a memaki ye, a joué koto a memiye. Ma Belvi a yebaki te ke ye pa bando tourner na bato. A yebaki. A yebaki. Mais atira ki a memiye yaka to sanganisi ka bato mwa lipezo bimela yaka. Soka zaki motema mabe alinga sala ngote. Po muto mema ona YouTube alakisi yo kota boye zongisa boye fina a sala boye a motema malamu. Po muto za motema mabe a olakisi ngote. A yebiso te ke yaka sala boye zongisa boye moni awa YouTube kota a loba ngote. Mais alakisa ye motema malamu azuye quand même amemiye. Mais ti rivalité oyo koma Belvi si la koma ovanda vandi pena tali bazo finga Belvi. Ako répondre ako bimate po ya koloba. Soki kote sika ya uti pape lombe ba finga pape lombe ba finga pape lombe si la bimate po ya opekisa. Abimate po ya koloba. Lelo na moni botambusi ba audio dinana mais dinana ba audio lobaka bien. Muto ku ba vandi na soki 17 ans d'amitié. Ayoke le mawate ba ofinge na réseaux sociaux bongo kanga. Et bongo dinana tonga ki wapi? Atonga kite alobaki vérité. En vrai dire, to longola kutu no mama Belvi abatu, to tsana peshanga na Sila. Est-ce que Sila kokaye ko autoriser ba finga ka peshanga lo lenge ba finga peshanga na réseaux sociaux? Ami ya de mutu tempo na portugais balobaka camarade maintenant so on le bien na portugais. Camarade na yo ami intime. Ami intime. Peshanga vi na ezaki omoni peshanga omoni Sila. Balia ba partagana bilamba rolata. Est-ce que ezalaki important? Est-ce que séparation na ba fani nini ya peshanga o ba finga Sila? Ba fani ya peshanga o ba ya ko finga Sila baza wapi? Banani? Mais tomona quand même Sila ba fana Sila ba finga peshanga, mais tomona ta Sila te abima asa ta sortie médiatique. Apekisa ba fani na ye même na ba o ba bande ko finga papa ya Ursule peshanga. Maman ya Ursule peshanga finga ma awa na réseaux sociaux. À un moment donné, total à rapper tolo baka.
c'est vrai ba comédien nyonso ba hypocrite, c'est vrai ba comédien nyonso ba mabe pour mutu moko cause à 100% bola moazate, c'est vrai ba mabe mais total ba capacité quand même. Bellevue quand azara so moni ma finge leki asala ba live na Facebook na ye. A osala live ya famille bota bo finga te s'il vous plaît. Bofingela ba collègue nanga te poso na soki na posa ya musala lelo na lukaka ba collègue nanga na tia bino na tournage te mais bato ba tourner za ba collègue nanga asala ngo po za yuma non asala ngo po za yuma te po lingi kimia na ba collègue na ye po lingi kimia entre ye na ba collègue na ye aboyi ke lobi kuna abenga ona téléphone na ko ya te po ba fan no ba fingenga lelo yana comédien moko te o Bellevue obenga ya ojua oloba na koya te po ba fan no ba fingenga azate au moins ka comédien ngo ye moko oboya nena kigrodo nga na ba cook no kende kuna te au moins ezala bongo mais yana comédien moko te o ba obenga ka na Bellevue kanza benge yaka ko tourner na ya te ba fingenga azate mais au moins ezana ba comédien o so ba bengi bango pasila ya ko tourner na koya te po ba finga kinga baza Baba Cook, boti kaka kofinga, bo travailler kande bien, bino bolinga vérité te bolingi te balobela bino vérité. Nde bomoni na ba communicateur na bino babaye bino grâce à ma finga, il faut accepter. Babaye bino grâce à ma finga, Baba Cook bo finga trop. Bino pena bo finga ka trop. Bino pena bo kasaso bo finga, nde bo soutenir si la non. Bofinga trop ba communicateur na bino babaye bino babi boza toxique ba communicateur na bino ba comment baye bino po na bongo bino nde bobomi musa maboki bino nde bo tie trouble na ba comédien po bo fingi ba comédien trop lelo bo balukeli bobo lelo bo komo matana ba panel bo se désabonner na compte ya bobo bino bo se désabonner na ba compte ya bato nyonso Bo se désabonner pas bobo bo se désabonner bobo sani tonton na bino bobo sani biscuit na bino po ye ko répondre po bino bolingaka te baloba na mans c'est ça le problème bino bolingi ko supporter vérité te donc bozaki na posa bobo accepter ka aussi la lobaki bozaki na posa bobo accepter akoke ko accepter ngo te tant que ya yebi vérité mo boy avanda ngo te amela ngo na mungongo lokwa mwa mukie o sala ngo te po ayebi vérité ayebi vérité avanda na vérité te ke amela ngo na mungongo lokwa mwa mukie jamais ngande na boy quel que soit les problèmes atana na problème na muto ala kisinga musala ya niveau 0 na koki jamais kotika bato baza sima na nga baya kofinga muto amemi nga na musala ngo na sala ngo te na mona ngo lokwa trahison na sala ngo te si bofinga Bellevue wana bofinga finga Bellevue bofinga finga c'est grâce à Bellevue de lelo sila na YouTube c'est grâce à Bellevue donc ba comédien bomeka pe ko changer bino moko bopesi mot d'ordre na ba fan obimi opesi mot d'ordre na ba fan na en tout cas tolingi boete ba fan ba oyoka ba fan ba oyoka fan ayokaka ba Gérard ba fan Bellevue abimaka loba na ba fan na lingi boete ba yokaka bino bomona famille bota dans les bêtises bomona bona ba commentaire ko finga pam 600% famille bota m sous 5%. Bomona bango ba finga pam ba yaka bo dans les bêtises bomona ba bima bazala te mais bino bozana ko landela mutu nyonso so bomoni bo matana ba live ya bato nyonso pona ko finga bino bozala bon boza absent na ba film na bino mais présent na ba émission na biso présent na ba film na Bellevue boluka faute boluka défaut et à kitoko te famille bota nzamba pambola bino merci beaucoup bandeko nyonso bolanda biso nzamba pambola bino toza toujours na achat ya billet na biso en tout cas vente ya deuxième date ezo continuer kende ko somba billet na opo na deuxième date et oza malamu mingi na sur le lot total ki film na biso 15 non natali yango te na otala ngo après émission na ngai ya lelo nazotala film na biso ceux qui filme ceux ba tie fin non yela bino live na pourquoi to solola lolenge film na biso eleki voilà ba comédien bozala sage bozala mayele bozala sage pardon po buzo ba oto lembi yango na réseaux sociaux
donc tolembi buzoba na bino bozala sage bozala mayele. Merci beaucoup. Nzamba lola pambola bino tokutani à la prochaine occasion. Ce qui nzamba zongite aimez vidéo